Ce magazine vous est offert par Aéroport Bar. Kinshasa Mbote, vous êtes tellement belé à la magazine d'actualité au Lingala Facile plus 243 Mbote Namino. Après avoir koyoka sonnette d'alarme, il y a déplacé de guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo et Sikawapi. Situation humanitaire est quasi catastrophique. Chef de l'État de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aille à la rescousse Nabango en partenariat na Émirats Arabes Unis et Sikawapi ba acheminé baton ya ba vivre na Goma pour na faire face na nzala et pas ya ba déplacer oyo bazali installé na ba différents corps. Et sengeli boye ba ke 800 tonnes ya ba vivre puis non vivre nde ezali ko constituer premier lot ya aide humanitaire réceptionné na ba entrepôt ya Goma. Le président de la République, soucieux de la population, de la situation que sa population connaît ici à l'Est, nous a délégués pour venir livrer les vivres. On les a acheminés et puis on doit les distribuer aux populations déplacées de guerre qui sont ici à l'Est. Donc ils ont fait ça ensemble, le président de la République avec le président des Émirats Arabes Unis. Ensemble, ils ont décidé de donner ces vivres à la population déplacée qui se trouve ici à l'Est. Aussitôt, Ekomaki, Basak, Yaloso, Semoul, Mafuta, Mungwa, Pebiloko, Ndenge, Ndenge, et Zoaki direction, Yabasit, Yaba déplacé, na centre, Yagoma, Ndeti, Awa, na Lushakala, na environ 15 km, ya ville et Sengozalaki Makasi, avec un pacte idéologie. Sur le premier aide qui vient de se manifester dans mon site de Lushagala, parmi les humanitaires, aucune intervention qu'on a déjà fait. Voilà que le gouvernement a songé pour le déplacer, que j'ai au sein des mots Nantuté. Moussika na aide humanitaire nyonso plongé na misère profond causé na guerre d'agression ya Rwanda via rébellion M23 ba déplacé de guerre ba saluer vivement geste opposé na papa ya bana Congo le garant de la nation son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyazu spontanément ba charge na ye en attendant ba différents aides humanitaires annoncés na ba partenaires ya République démocratique du Congo bo ndezalaka kejo. Semaine Eleki ezalaki très chargé comme d'habitude pour le chef de l'État, la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, cellule nationale des renseignements financiers, et Zwaki et Sika na yango ya Sika en lieu et place y appartement, n'hôtel de monnaie na banque centrale et Sika wapi, bazalaki kofutela. En début de semaine, Mokonzi Yamboka, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ayaki ye mokoko inauguré immeuble Oyo de 5 étages rénové, cellule Oyo et Zwaki. Mission ya ko recueillir pe ko traiter ba renseignement financier sur ba blanchissement ya ba capitaux, financement ya terrorisme, pe prolifération ya ba armes ya destruction massive. Émissaire moko ya président angolais Joao Lourenço ya mbamaki na cité ya Union africaine na président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ministre angolais des affaires étrangères, ayaki ko salela chef de l'État ya RDC restitution ya ba activité menée na président angolais, médiateur désigné na Union africaine na cadre ya processus ya Luanda conformément na ba résolution ya sommet ya Union africaine na mois de février eleki. Le 8 mars, journée internationale des droits de la femme, plus de 5000 femmes ya ba différentes couches sociales pe corps de métiers ba kutanaki na chef de l'État papa ya bana ya Congo son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na palais du peuple. Contrairement na ba défilé na Maputa ba femme ba inova kimbula oyo ba préféré ki ko échanger na mokonzi ya mboka sur ba question lié na ba condition ya ba femme pe promotion ya ba droit na bango. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azalaki lisusu présent na cérémonie ya audience publique solennelle ya rentrée judiciaire 2023-2024 ya cour des comptes na salle des banquets na palais du peuple et Sikawapi na occasion premier président ya cour des comptes apesaki na président de la République chef de l'État magistrat suprême ainsi que président de l'Assemblée nationale et président du Sénat rapport et exercice 2020-2021
conformément na mibeko ya mboka. En séjour na Kinshasa, délégation ya Conseil de sécurité ya Nations Unies conduite na ambassadeur ya France pe ya Gabon na Nations Unies bayambamaki na cité ya Union africaine na président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ba diplomate onisien représentant ba pays membres pe ba pays non membres permanent ya Conseil de sécurité ba échangeaki na Mukontombolo Fachi Beton sur ba question o yesengeli po na koluka ba voisin moyen ya commettre fin na guerre na est ya République démocratique du Congo pe lisusu makambo etali processus électoral en cours. Voilà pourquoi on l'appelle Fachi Beton, les bétons de la République, toujours debout po na koluka bonheur ya peuple na ye. Boinde zalaka. Kejo. Ah oui, ministre d'Emploi, Travail et Prévoyance Sociale, Excellence Claudine Ndoussi, Akenaki, qu'on se faire enrôler le bieleki na terre natale naye, na Sirunga situé na Kabare, centre Tozali Awa, na province Yacide Kivu. Ndenge kaka bozali komona boye, Madame Claudine Ndoussi, mama ni mama, zalaki accompagné na ba milliers de femmes, en majorité ba membres ya fondation na ye, oyo bakendaki kotika leader na bango na centre enrôlement. Fanfare koyemba kobina, ezalaki au rendez-vous pour na ko témoigner soutien na bango na brave femme oyo ya Kabare, oyo babengaka affectueusement mama ni mama. Population baba na mama Tangu azwaki maloba Claudine Ndoussi atalisaki na base électorale na ye bakende ko se faire enrôler massivement pe basaligné na sima ya vision ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour na kopesa ye second mandat. Ministre ya Emploi, Travail et Prévoyance Sociale akitaki tina hôpital général ya Mukongola kuna esika wapi akenai ko honorer ba facture ya ba maman nyonso oya kutaki kuna ezalaki pe occasion pona ye asala don ya munene na staff pe ba personnel médical nyonso et hôpital oyo situé à 10 km ya Kabare centre. Boyende ezalaka mama ni mama musala kitoko oyo wapi. Kejo. Oui. Après Kolokoso, Fatundu, Kikwit, Idiofwa, Gungu, Premier ministre honoraire Adolphe Muzito Fumupa a komagi week-end eleki na Bulungu toujours na cadre ya tournée na ye na Grand Bandundu esika wapi population et bombelaki accueil moko digne na ron na ye. Population et accompagné qui Fumupa tina tribune Mama Mayuma et Sika Wapi, ancien locataire ya primature, a invité la population ya Bulungu ba se méfier na ba promesse pe ba accordé ba chèque en blanté na ba politicien lors ya ba prochain scrutin, mais plutôt esengeli na bango ba exiger na ba politicien wana ba offre politique crédible pe susceptible ya ko booster développement ya secteur na bango.
Initiateur ya Nouvel Élan expliqua qu'il par ailleurs ba raison ya tourner na ye oyo ezali ko consister na ko s'enquérir na ba conditions de vie ya population oyo bazali confronté na ba réalité ya terrain avec ba projet politique moko ya sika pona ko silisa ba conflit foncier et loko ememi conflit teke yaka na Kwamut na province ya Mai Ndombe. Kejo soki ba prédécesseur na ye bakokaki ko relever défi ya kosangisa bana UDPS te na parti oyo ya mboka esengeli boye bakelobi eleki pona ko relever défi ya survie ya parti politique Union pour la démocratie et le progrès social UDPS en sigle. Augustin Kabuya AK47, actuel secrétaire général de UDPS, a qui courageusement bonne direction susceptible pour na relancer concorde entre ma fille et ma fils ya parti au pouvoir na ville historique Oyo ville ya Kananga. Uji wa mbabwani fajulenga ko Kasai Central uji mumulenga kumoyi wenda nijibante lejani muntu kanoshimi nito chiseke jimu fika mubukalenga kenu munwezele chintu to muntu amwene jishima neno batangila kacha kumubutu kakutu kwanje kuikala programme wa développement wa espace Grand Kasai to. Fini ba division interne na Kananga, comité fédéral ezali obele moko pe ezali soudé lokola moto moko pona kobunda na tina ya réélection ya président de la République son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo wanande ezali maloba ya AK47 CG Augustin Kabuya liboso ya foule immense oyo bayaki kolanda meeting na ye. Batatu ei bamamo ei muntu kalukunu ambila malu ajishimanashi muntu kanushimi bwalu na shabu moto ewewu uji elektora wa benda wa fachi beton bilibande lejani jitu kujamba sungula kwena mwakwenze. En rapport à l'élection présidentielle, il y a 2023, AK47 a rappelé à la population, il y a Kasai Central qui est électorat, il y a son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ndenge ba résultat il y a 2018 et démontaki yango. Alors mutu mokote ako sabango ba continuer na même élan pour na kopesa na mwana Etienne Tshisekedi wa Mulumba second mandat afin que asilisa vision na ye pote Congo ekende liboso boinde zalaka. Kejo libante lejani libante lejebi mpani neno nujiri chakwa kuikala mubobu mwa ni bana betu bampulushi ni basalai libante lejani wachinani ndonda ipimpa we ntelejai. Mwana Congo Kinshasa yokelanga eloko oyo lelo formation ya qualité ezana kombo semoko Institut supérieur royal de techniques médicales ya Kinshasa ISERTEM en sigle. Jeune finaliste papa maman olingaka koyekola médecine occasion yango yepesa melibino boki mambangu na ISERTEM pour la formation ya solo avec ba personnel hautement qualifié pour awa ezalaka théorie kakate kasi na ISERTEM pratique avec un bac pédologie boya et belé kosala ba inscription na bino na ba faculté lokola sciences infirmière option hospitalière technique de laboratoire sage-femme accoucheuse bokanisi esili te ISERTEM azali kwasire esika ya kitoko pona ba stage na bino pe ba bongisa de bino bibliothèque moderne pona kotanga na ba condition neti kaka na mikili ya poto otangi au défendre pe aussi les formation na yo sans problème ba famille pe société ba sepeli alongi na ye.
Pour l'inscription, porte Isertem et Tikali Polele, Kobanda lundi, kino vendredi de 7h à 17h, pe samedi de 7h à 14h. Isertem Kin et Zwami, na numéro 4774 avenue Bobozo, na Mandrandel, na Kingabwa, commune et limité référence rond-point TP. Tala! Tolo balisusu nini batindi kakangomba te. Isertem mbatambuta ya institut supérieur ya ba technique médicale. Epe sazua te. Keyo. Oui. Na limbo la po oyo tozomona na EPST ko makamususu. Bato bakomi kopesa basangu ya lokuta mbongo ezali na Ekiti tozalaki na Mbwela mbongo ezali na Ekiti mbongo ezali mais ba dossier oyo ya mois de novembre décembre basi bazongisa yango nazoloba ministre ya finance azoyoka ministre ya finance a signé au pays moko te pona novembre décembre nde tozwi yango toza ko réengager yango tokende kotika yango na procédure d'urgence. Ça sera le cas avec janvier et février 2023. Boyebi bino nyonso ke paiement nyonso soke comme le 31 décembre et futamite et futamaka lisusu te bazongisa yango na ministère a réengagé azongisi yango. Ce qui n'a pas été fait parce que le sous-geste était malade, l'intérimaire l'attendait. Mais wana ezali biloko tomoni ke et on peut biso mindondo biso moko ba syndicaliste intersyndical délégation syndicale tozu ba dossier wana na maboko excellence akosunga biso a signé yango na procédure d'urgence to mema yango pour que bandeko ba agent boza la kimia pardon mbongo elinga makelele te boza la kimia au courant mikolo yawa on va vous donner l'information chaque fois que étape il y a dossier kokoma. Il n'y a personne qui a le monopole des démarches. Dossier Tozu Yango, ministre a signé. En tout cas, dans les jours qui viennent, Mbongo wana tokozwa. To lobite que tombe en annulation que Bogozaïsou Mbongo tel. Non. Il y a déjà les contre-ça. Ces questions, il y a procédure administrative, il y a loi et finance. Nous devons respecter ça. Mbongo wana ya biso tokozwa yango. Et loko ya mutuya. L'information autorité pesa surtout naba gens naba fonctionnaires et services centraux comme ya enseignants nyos ya République démocratique du Congo. Tokzala ki na Mbwela. Tokende ki kosala évaluation ya auto yokanaki na l'état. To sali évaluation to moni oye salami totali oye salamité. Na oye salamité, na oye salami ba résultat nango ezali. Mais ezali boy. Primoyo, les lois qui te communiquent au bétana, c'est parce que Bafuta Kango Nandenge ya mad, le coup la travaux intensifs. Mais tu as déjà à partir d'avril. Primoyo, ils ont quota na rémunération, service central modèle Bozulaka, le Kubama. Et vous avez donc comme il y a un état liquidatif, et vous avez mad de thé, même chez les enseignants. Au mois d'avril, Tokendegi Bitumbakuna, to bundi, to arraché, moi to plus encore publicité, sinon, Bamuso Bakoyoka Likunya. Mais, comprenez que, moi les ambaloyo, et Zalagi a pas mbatté. Prime à enseignant, nyon, ce botala dans le mois d'avril, ce qui va dire, ah non, intersyndical, délégation syndicale, Bakosi, total avril. Mais en tout cas, pas de démarche que les gens vous disent, on a été faire ceci. Oh, non, 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 non. Tozo Landa. Botika biloko ya kokosaka baninga ya kopesaka fausse information ya ko liba konji ba to saka bango te sandeko. Hein, nous sommes des agents, tous ça fonctionnaires d'accord, mais nous devons respecter quand même l'autorité. Après avoir communié na femme na stade Manika, na centre d'accueil Immaculata na lycée Umoja, la très distinguée première dame de la République démocratique du Congo, Madame Denise Nyakeru Tshisekedi, aki kokuta na lobby eleki na femme responsable de la confession religieuse ya place. La première dame de la République démocratique du Congo, ayamba maki na entrée na gouverneur ya province Fifi Masuka Saini
oyo azalaki accompagné na ba membre ya gouvernement naye. Sous rythme ya symphonie musicale oyo basuetaki joyeux anniversaire d'avance na première dame ya République démocratique du Congo. Na kombo ya ba maman nyonso présente na salle Fifi Masuka Saini atalisaki ba mot ya bienvenue. Les mamans sont là. Elles ont voulu, ainsi que notre gouvernement provincial, nous avons voulu. Demain, on ne saura pas venir à Kinshasa, maman. Nous anticipons. Et ça, ce sont les cadeaux qui viennent de toutes les mamans qui prient pour vous chaque jour dans cette salle. Tangu azwaki maloba Madame Denise Nyakeru Tshisekedi apesaki merci mingi pour l'accueil et organisation dans l'ensemble de la province. Pour l'accueil que vous m'avez réservé du début à la fin, que mon Dieu se souvienne de vous. Le gouvernement, je sais que parfois on est là en tata, mais moi je vais vous soutenir, maman. Cérémonie elandamaki na présentation ya bakado oyo ba maman ba bombelaki première dame de la République démocratique du Congo, maman Denise Nyakeru. C'est ainsi que plus que maman sociale, maman Denise Nyakeru a clôturaki séjour naye na Lualaba pe a reganyaki Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo esika wapi ba activité ezali kozelaye ebele ba activité liée na cadre toujours ya mois de mars, mois dédié à la femme. Yeah, Kejo. Oui. Na Kinshasa et Ndakamabe, temple de l'ambiance ya Tchangu, aéroport bar Kimbuta, cadre idéal pour na divertissement na bino, pe pour na détente kitoko, na conseiller bino aéroport bar Kimbuta. Oh mais la moi kopo ya malili avec vitrine bien équipée na ba DJ professionnel pour na komema bino na ambiance moko électrique. Et bongo ba installation hygiénique, zéro infection et senga kande boye ozo melane siga ya kitoko pe sécurité. PDG Oniva charge ya Kimbuta lobby aéroport bar Kimbuta saute mouton vitesse ya TGV ba voisin ba kozwa vaccin pour troisième vague eza makasi. Des fois au Tchelibaya to lambeli yango. Donc désormais ezala po na ba manifestation na bino nyonso espace réservé ezali. Outi mikili ya poto ozalaka na Kinshasa oyokaka boulevard Kimbuta na sango boye imalamu na aéroport bar Kimbuta. Posoki oyaka Kimbuta okota aéroport bar te seke nanu okoma Kimbuta te. Nani akoloba lisusu. Aéroport bar Kimbuta Mbatambuta. Hey Kejo. La police ya province ya Okatanga batie maboko na 26 personnes oyo bazali komona au total ba présumé bandi armé oyo bazali répartis en 5 groupes différents. Neti awa groupe oyo bazali 5 mibali
pe mwasi moko oyo azali policière. Bango bazali na ba ramification ti na partie est ya mboka, plus précisément na Uvira. Bango bazui bango na 2 armes, 3 chargeurs, 92 munitions, pe Jeep Vanguard moko ya noir. Trésor Katala ye asalaka en collaboration na groupe ya Kabengele Hotel ya baka ebele la Lubumbashi pe ya évasion moko na ba centre pénitentiaire. Groupe mususu o bozali komona bango bayibaka kaka bexpatrié pe babomaka batu na ndenge ya kosakana te soki babomi yo bakati yo mike batie nzoto na basak pe bake kobwaka yango na route ya contournement. Bango bazui bango na arme moko, 5 chargeurs, 59 munitions, pe 2 véhicules oyo bozali komona oyo batikali. Bango bazali bakuluna oyo banyokola population ya Lubumbashi, bango ba operaka na ba machete. Très satisfait na misala ya la police, gouverneur ya province Jacques Kiabula Katwe a communiqué ki boye. Je félicite tous les services de sécurité parce que il y a quelques jours, nous avons été traumatisés par la cruauté de ces jeunes gens qui ont dû causer du tort à notre société et par conséquent même créer la panique. On a commencé à constater des morts en cascade, des gens mis dans des sacs, tout ça. Mais d'emblée, nous pensons que la population doit être aussi très vigilante. D'ailleurs, pour arriver à mettre la main sur ces gens, nous avons bénéficié de la collaboration de la population et nous voudrons que la population continue à collaborer avec les services de sécurité, dénonce des criminels pour que nous puissions éradiquer ces phénomènes dans notre ville. Ah oui, Boende Zalaka esengeli na moko à répondre na ba acte na ye liboso ya justice. Kejo. Pas de problème, alors je vais vous trouver une parcelle peut-être, c'est bon. Et puis on va parler avec mon ami de famille. Et puis ce que je vais faire maintenant, je vais prendre ton numéro, ok? Il y a mon numéro. Regardez la série. Ah, mon numéro. Oui. Famille, je vais te donner mon numéro. Hein? Donc mon numéro de téléphone, est-ce que je te donne mon téléphone plutôt, mon téléphone? Mais, je vais mon téléphone en fait. Libre. Ah, non, tu n'as bien aimé Macron. Tu captes mon téléphone? Bon, Mamadou, madame, comptez, hein? Je vais là. S'il vous plaît. Appelez mon téléphone en fait. Et bon, on a appelé mon téléphone s'il vous plaît. Bien là pour Mamadou. Bah, il est bien même quand tu m'en es là. Monsieur. Oui. Monsieur. Personne ne bouge. Bien, oui. Je ne vois plus mon téléphone en fait. Le numéro de Brigitte était à l'intérieur, le numéro de Fachi était à l'intérieur, le numéro de Kabila. Et surtout le numéro de Kagame d'épaule. Bozalaki tellement belé en Kolanda, édition ya Mokola Lelo, merci pour la confiance et la fidélité. Kasi botika to souhaiter joyeux anniversaire Emmanueli Bilonda Rose, mwana ya maman félicité, j'écoute Chibumbu na papa, Emani Chibumbu superviseur ya journal télévisé en lingala facile ya Kokoba, Zakari Baba Baswele Mola de la presse Mbotama et Lamu Emmanueli Bilonda Rose, Tozulia, Tozomela avec un pacte idéologie, profitez bien na Mokolo na yo, que du bonheur. Bama Tabaki Trouble Kolmabele na préférable et Keyo. Ce magazine vous a été offert par Aéroport Bar.